mais quand on découvre bah œuvre d'art bisona bino elongo ba photo bozo mona oyo ils ont représenté ba tribu dans koto tribu autozali na ebité ça tribu ni en fait précisément liposo ya ba photo oyo oza na ba mipeko ya ndenge na ndenge mais mingi ya mapindi ok mais na grand bande awa les collectionneurs et les chefs du village wa telemi o na calibage na Afrique ce qui fait le bête de jouer après histoire je vais dans le pur de rivière bien métallurgie l'âge de métaux l'identification universelle c'est pour le car là vraiment déjà 2600 ans avant Jésus on pensait qu'il déjà pour pas découvrir qu'il déjà cuivre on dit que ça en makonga ça matière on les a cuivre ça il y a beaucoup ya musombe na biloko et puis ils ont vraiment argile basali ba poterie ba nzungu na mwamba bola mwamba kubu kuna kutokela mai en fait osali en promotion ya misala to mona wa na moni arme doki na moni comment on appelle ça casse non Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice Prudence Ngimbe, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable. Et si ma caméra n'a pas bon, na yemoko c'est mbungu. Moi na mukina bangenge na les jeunes pas trop. Ozo sala ke original bima moi jolibilité qui to kopel ngene na belele. Voilà Yabiso Podcast et qui type bon na district ya Lukunga, précisément dans la commune de Lingwala. Bisiko wapi to ko sala découverte na biso na musée national. Bate belé ba ko aka musée mais habité musée ngo eza nini musée ngo eza na ba nini na kati. Alors lelo vraiment to découvrir biso na bino elongo ba œuvre d'art o eza kuna na kati ya musée et puis ba tribu nyonso eza ba tribu nyonso ya RDC eza représenté na kati ya musée. Alors to kota bon pour que to découvrir biso na bino elongo. Maintenant kota bon te c'est que na pisa mote na ngana ba boss na ngana linga mingi les trio chez vous sali à passant donc bino mi sat na lela bino ya dégâts. Merci beaucoup, on se retrouve juste après ba image. Merci beaucoup cher internet et quand on est venu na idéologie ka tozana donc il y a gradation donc aussi c'est qu'on a laissé tout les cabons c'est que tout ça la moi plaisir na bala nyonso il y a biso podcast donc to matiso likolo de côté la siko ba œuvre d'art to me comme que ko découvrir ba œuvre d'art biso na bino elongo ba photo bozo mona oyo ils ont représenté ba tribu donc à chaque tribu je crois bien dans ça pe na guide na pele donc il y a ko expliquer on kitoko makasi ko leka ngai donc ba photo bozo mona ils ont représenté chaque tribu ba ça pe na ba œuvre d'art na bango na kati kuna to ba dina na ba photo na bango bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Grâce. Maman Grâce. Aux affaires la grâce, selon la peine à bénéficier à moi. Merci beaucoup. Mais quand on explique, on a battu partout dans le monde. La tribu, quand tribu autozali, n'habite ça tribu. En fait, précisément, les poussos à la photo, nous en avons mis qui est ndenge mais mingi ya mapende. Ok. Les na grand bandundu, awa etni pende. Les collectionneurs et les chefs du village au Tuzumuna Awa. Ils ont ta collectionnaire. Wa telemi o. Collectionnaire. Kombo poko yeba. Non, yeba kombo na été. A collectionnaire ba œuvre belé. Aza chef du village actuel to aleka déjà. Il y a kala. OK. Kombo nezala ki Aristote qui bala. Ah d'accord. Yim tazaki collectionneur. Aristote qui bala. Kombo ba ya ba Congo hein. Les amis Congo et Mouneni à Kala. D'accord. Il y a un homme qui a un Congo et un Kassongo na Bandundu. Kassongo na Boé parce que ce sont des peuples les acquis autrefois royaume mais que l'on peut trouver aujourd'hui parce que Kabola qui Bango c'est ça. Kuti ba pende orientaux na Kasai kuti ba pende ndenge to benga traditionnellement pende. D'accord. Et bon, on ne se bat pende kaka hein?
en tout cas batie baethnie mwa ebele eba balunda kuna batie bafoto ya bachef na bango batie masque moko woyo ya masque ya bawoyo na Congo central kota Mwanda bareprésenter en fait quelques éléments ya royauté neti boye eza bacoiffe chapeau bakundi bawanda kolata voilà. Et puis, il faut que mon amounene kuna. Ils appellent un grand chef. Oui. Des bâtis awa tenu na yende ba vanté. Chef toujours pendé. Oui, ça y a ba chef pendé. Oh d'accord. Il y a ba chef. Le chef to moni kuna yé opé kaka. Té opé mususu. D'accord. OK, merci beaucoup en tout cas cher internet. To continuer donc to découvrir déjà to banine kana baki. Donc toujours baluka pe kuna to découvrir les sous. Tribu au Kuna. Je crois que tous les tribus allaient hein? En tout cas, les 450 ethnies, représentant on a échantillon, il y a quelques ethnies kaka. Pour tout ça, objet à tribu sauté une 60aine kaka. En fait, au monde, je sais pas toujours pendant. Oui, ça en fait culture et pas basalampa mais. Bazo beta lisolo ya basalampasu na Kasai bazo beta lisolo ya initiation ndenge nini bande ko salama et pas bana ndenge bande ko lakisa bana kokoma mukolo ko sala musala na kati ya zamba koyekola ba valeur morale na kati ya société mais babande ko organiser otobenga ka initiation za lokwa école les bana ba okene na kati ya zamba ba ke ba yekoli pendant un temps donné tant ba obima allez ba ko soumettre bango na ba épreuve ndenge na ndenge initiation ko ba organiser ngo na ba étape étape liboso basali bakati bana nzoto so baza ba garçon eza lokola komi pena mobali solo circoncision esalami après étape oyo ekolanda nde ekopermettre na bana mpo bamandi kokola déjà babala donc eza après bakoorganize bamariage tititi bakogravir lisusu étape mosusu nde baoyekola basekret ya société na bango akokoma banotable juge mpona baninga ewa akataka makambo sage ya communauté ainsi de suite. Et puis pendant la période d'initiation, on est en même temps misala, qu'on devenir comme chasseur, comme agriculteur, comme pêcheur, la technique ba yiko la kana kati asam. Ba masco bana balati to ngola to nini o ba pakoni na nzoto za bilembo. On est signifié nini? Bala mingi za ba couleur quand ba sali recours la ba couleur et ça pour na kolakisa que nini pembe za peut-être ne ba ancêtre na biso ba se révéler ka noir et ça o nyonso to bomba kana culture na biso to kolakisa na mutu nyonso te ce qui est caché ce qui est occulte mais en même temps rouge le pouvoir changement mutation donc voilà c'est ba valeur oyo rattaché na ba couleur ndenge ba moto akokola tango ndenge esthétique corporelle ndenge akokola tango na nzoto na ye to pe ba scarification au mona na ba photo mususu akoko na so manda kata pena ba nzolo donc mususu eza peinture ba la tika ka peinture akolongola mususu pena nzolo ko penza mais na ba apparition ya ba ancêtre to ba esprit ko se révéler na communauté pona ko memela bango tant mususu mbula oto ba sali bilanga esimba to peso ba koti na zamba ba nyama bali ya bango te me bango te bakanga nyama po ba ye kolesa ba ninga ba ndeko mususu nde zaki ya ba place ya ba apparition ya ba masque lelo na culture na biso na ba cérémonie mususu to mona et pas ba pende net ba minganji ba bimi na Kinshasa ba cérémonie na bango ya ba deuil ya ba nini na festival à Gungu et ça lui fait promotion ya ba masque ya ba objet culturel ebele o lelo Kinshasa to yebi penza makambo tozalaki pena habitué te na makambo mususu mais to ko reconnaître ka masque oyo eza ya bato boye ko to koma komona ngona ba festival mususu voilà. OK, merci beaucoup. Basalampasu donc je crois que tu dois comprendre biso na bino et longo. Merci beaucoup. On continue et puis to moni susu tribu mususu ezali awa. Oui, ça est pas Bamangbe la province orientale. La province orientale. Voilà. Mais ouélé lelo. Voilà donc alors la particularité ya culture na bango ezala ki que balata bilamba te. Balata bilamba. Neti bilamba en fait les pas
culotte to moni ba couche oyo mais ça en écorce d'arbre battu sinon ba sali yango na raffia na raffia bango ba koka kola ta poso nzete raffia to kasa penza ya bitabe ba sali negbe ça le quoi cache séant le quoi pour bomba simana ye ndo moni mama la tiboye donc ba vina bon ba passer kana bilamba o siko tanga ba sali ba zaki ba ndenge na ndenge en fait bamanda ko na ezaki na ba occasion nyonso tete bamanda ko ezaki baza na ba tenue d'apparat abimaka po amila kisande ba tenue à danse je sais pas culture na bango kala ezaki ndenge wana ba momo bazaki ko bomba poitrine te eza ba partie essentielle nde banda ko bomba mona ngeloko yelo so jeune fille alatika tiki nastro ka nastro pamba biso na époque na biso boyete lelo bino boye mais ko bango mo bazaki boye en fait oyo mundela bengaka civilisation on a obenga lelo lokola agent ya musée influence auto zwaki na mindele ba yelaki biso déjà elamba na oh basali na ba industrie textile évolué et comment ma moindo a zipanzoto nyonso mais kala bakoko na biso ezali ko scandaliser mutu teke mama telemi ndenge bo abombi kaka o fallait babomba ka ezaki ba partie intime donc le sexe appareil à reproduction d'accord donc on comprend même mindele ba bayela biso moi grâce wana quand même to benga ngo tozalaki na bilamba mais ezalaki na culture na biso kobomba oyo eza sacré pour na biso eza partie intime donc ba sexe na biso donc tozalaki na bilamba mais tolataka tobombaka likolo te mpo na biso eserva na nini kaka komelisa mwana moto akokotambola mama akoka kotambola bongo ekogene te ekoscandalize te mpo culture na biso ezalaki ndenge wana mais lelo siko mpo tokoma kobomba soki moto atiki ekomi neti kaka ndenge or kala mama akoka koleka boye akoscandalize te mpo culture na bango ezalaki akobomba kaka oyo ezalaki important donc sexe na ye vraiment merci beaucoup on continue et puis toke na tribu mosusu tozomona kuna ne zappez pas restez toujours branché pour rater certaines notifications donc et puis awa tomoni en fait ba photo nyonso tozomona eza exposition ya libanda exposition à Libanda eza exposition à photo nde ba aménager ngo kutu na sima après que musée fongoli ba porte nango nde au monde ba seli promotion ya ba masque na ba certaines ethnies ba seli promotion ya ba danse ba seli promotion ya ba industrie textile donc lokola bilamba ya coloration ya ba bilamba na bango au monde nde ba ola kisande nini banda ko écraser banda ko nika peinture végétale ko ba chango kubacha ba couleur likolo ya bilamba au monde neti awa siko eza culture kubande ba valoriser au travers ba photo oyo apparition ya masque ngadiamwash masque ezaki ya reine danseur ndenge zo exhiber ba pas de danse Congo ezata culture Congo ezali ezangi te vraiment to beti lisolo ba oyo kuna e baza ya ba Congo ezanga te na kati ya salle ba objet belé pe ezali OK siko so to continue na salle kuna to kuta nini kuna na kati ya salle en fait ba salle na biso ils ont accompagné exposition moko boye basée sur un thème thème eza vivre ensemble pour la cohésion nationale donc babeti lisolo ya ndenge nini bayindo basengeli kozala bomoko donc bayindo bacongolais particulièrement bazobeta lisolo ya cohésion nationale po tomoni bacongolais mingi lelo na Kinshasa omona que on dirait tout ça divisé yango na musée po emema biso na kozongela bavaleur oyo bakoko na biso bazalaka kala bazalaka nango kala bolingo solidarité oyo bazalaka nango nde musée aménagé exposition oyo pour permettre mpona kopermettre biso toyeba ke kala bakoko na biso bakabonaki te bazalaki bomoko kosala kutu bamabala po ke baoyo bayebaki technique ya eloko moko boye te bayekola yango na peuple wana yango bamabala ebandaki kosalama entre baetine donc bazalaki bomoko donc po kongo ekende liboso il faut tozala bomoko nde thème
ezolobela ce qu'on a kati ya salle basale toza nango misato salle honnête ezolobela l'homme face au défi de l'existence bazolakisa histoire ya Congo au travers baobjet baolakisa bomo ya mikolo nyonso ya bakoko na biso au travers façon na comprendre poto zonga bomoko sike fo royaume Congo ezonga okomo te baroyaume ata soki ndenge lelo toza na batracé ya baétat moderne cohésion ekoki kozonga kaka entre bapeuple po bamandaki kosala mpe baéchange entre basivilisation oyo empire baroyaume oyo esalaki ke baroyaume yango ekonetaki baapogé nango donc emataki culture na bango ezalaki ya komata commerce entre bango nde esalaki ke échange ya baconnaissance ya savoir faire nde etombolaki culture na biso nde etombolaki baroyaume na biso etombolaki organisation wana politique et administrative donc lelo tokoki mpe kotombola eloko oyo culture na biso au travers baobjet oyo pour que culture na biso ezwa mpe place dans le monde quoi bachinois basali yango thérapie na bango ndenge bacubaka babiloko ozomonaka basali promotion ya connaissance ancestrale na bango biso mpe lelo epa na biso eza na bamaladi mosusu taxé de mystérieuse moto akoki kokoka kobikisa maladi ya mbasu bakoko na biso kala bandaki kosala yango donc baconnaissance nyonso wana eza atout ya culture na biso oyo tokoki kovendre tokoki kovulgariser pour que lelo congolais azala fier na culture na ye vraiment en tout cas eza lengi makasi kokama makambo mpe kodécouvrir yango donc kani na biso bino ke bozape te rester toujours branché pour borater babiloko bien boiti donc voilà talaka babiloko ezobima donc nanga moko donc c'est la première fois que babiloko mosusu rappelle naozo yanga donc naozo mpe par nanga ka ndenge ezalaka donc ça me fait du bien yango naobi bosabonner massivement et le réseau ça n'a pas pour bozo tala ba vie belé mais bozo s'abonner ti façon bozo tala so bozo s'abonner bon be o bo ka pena c'est là toujours bo partager bo commenter bo liker et puis tout ça na besoin ba commentaire na bino na ba remarque na bino na commentaire merci beaucoup là on continue et puis je sais pas dans mon niveau banga ba nini je sais pas qu'est-ce que cela signifie ils ont un objet oyo bazui tant archéologue baki ko luka ko fouiller ndenge balobaka technique yango fouille archéologique baki batimoni na ba site historique on a ko bimisa ba mabanga o bakoko na biso basalelaka kala loko biloko ba pierre taillée ba pierre polie ils ont ba pierre taillée poli ba poli a resate mais ba tcheningi ba pierre taillée osalela pona koboma nyama basalelaki yango lokola outil ya chasse basalelaki pe mabanga kaka pona Bukambuma, basaleli mabanga en fait on a epelisa moto voilà ndenge voilà que la préhistoire ici voilà vraiment la conquête ya préhistoire vraiment et puis ici on voit la criche ce qui est vrai c'est que la marmite en Afrique, en Afrique, ce qu'il faut remettre dans la préhistoire, il faut qu'on inclure période de métallurgie, en fait, l'âge de métaux, l'identification universelle et 5. Mais si on a tellement découvert qu'il va minérer Kala vraiment, déjà 2600 avant Jésus, on a déjà découvert qu'il déjà cuivre, makonga, matière cuivre, et puis vraiment argile, basali poterie, nzungu, na mwamba bola. Moi bakupu pour na kotokela mai en fait pour ça a promotion ya misala oyo et botami tango moto akomi kosala moto akomi kolamba akomi sédentaire akomi kofanda esika moko et moto ngo wana akomi kosala ko transformer ba minerai na ye forge basi bakomi kosala banzungu poterie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, indépendant, ici quand on découvrir et belé donc si les lions sont symbolisés, bilembo qui beaucoup dinabiso au travers ba masque, ba collier, ba voilà, tout ça ba coiffe, bala nyonso soko moni mutu na eloko aboy to pe collier ou bien mutu bavandeli bana na bango bavandeli bana te en fait banyati ba esclave na makolo na bango eza libanga o bande ko tia likolo ya tombo mutu soka akufi epa na biso
batiaka toujours support ya mémoire lokola lelo nde ezalaka batie pierre tombale batie photo ya mutu voilà. Or autrefois au travers ces pierres tokokaki facilement koidentifier to koyeba moto azalaki nani ntango azalaki na bomoi neti awa tozomona kezalaki couple moko royal nde bakondi wana po mwasi alati collier eza symbole ya pouvoir le pouvoir na bango ebandaki kosétendre sur les esclaves oyo bango baniati na mokubu na bango. D'accord. Oh, quelle découverte. Ça me fait du bien. Donc on continue toujours à Babi, donc Bike Kobasuku, hein. Na bapende ya basuku oui ya bayaka ya bayaka ya bapende voilà moni la zinanga. En tout cas vraiment quand vous avez découvert babi bikeko basuku ya bapende ya bayaka ya bapende de bayaka nde boye basu bapende boye et puis mona basuku voilà donc au penda découverte moko suka auto découvrir biso na bino elongo. Histoire ya Congo yango mpe bazobeta ndenge nini bamindele ntango baye influencaki culture na biso et puis atomona awa namoni arme ndoki namoni comment on appelle ça casque et puis namoni épée voilà qui cela signifie tomoni ka arme tebite les ba objet oyo ezo accompagner moi ligne oyo. Et donc, na bandon loba que ba objet oyo munduki oyo casque épée to pe bambongo oyo ezo accompagner ligne oyo ligne oyo eza frise chronologique en fait oyo ezo beta les solo ya deuxième vie à Congo en fait après indépendance. OK. Bon on a dit bosso ils ont témoigné année à accession à indépendance ya Congo. Alors to beti les solo ba différents chefs awa o bazuki bokonti bakambi Congo kino lelo na ba élection donc on comprend bien des époques ya Kasavubu et puis awa to une époque Mobutu to sali coup d'état ti attaqué na biso Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila et puis Joseph Kabila et puis Félix Antoine Tshisekedi azokamba kino lelo mais ba obligé ezolakisa influence occidentale au ba peuple mususu autochtone congolais ba continuer qui utiliser après colonisation net bona kolakisa na congolais lelo niveau nini congolais a commis voilà to ndimi plus to conserver plus identité ya bato mususu ya ba peuple mususu ya ba européen qui habitent au OK. Donc to senga déjà indépendance au lieu to zongela plutôt valoriser o eza ya biso après indépendance en ta ba koko na biso mususu ba komi ko utiliser ba biloko o ya ba paya lokola bilembo ki bokonzi na bango. OK. Or avant yo moni bien pour na ba mpire na ba royaume na biso to la kisio ba masque kuna ezaki déjà ba bilembo ki bokonzi. Puisque awa si on comprend bien na moni nde ba komi awa d'origine européenne. Donc cet objet est porté comme coiffe par un dignitaire de haut rang. Donc ils ont envoyé à Bapaya. Et puis tout à l'heure, ma fille, mais tout le monde a vu la guerre et ma combat. De ma mine, de ma porter voilà. Voilà. Mais si koyo to komi ko zwa biso to zwa ngo mais après colonisation on a contré mususu ba chef après sur la tiang boyebi déjà kazambo konti pourtant ça ne qui beaucoup continue biso donc on a compris bien c'est que to bunga rumba de bunga kasi c'est parce que photo zonga na rumba en kasi voilà donc on continue toujours continuer car toujours na découverte na biso na kati ya musée waouh ah non on a déjà deuxième partie salle kuna ba beti solo à histoire bazobeta lisolo ya ba chasse pêche cueillette puisqu'il y en a ce monde oh puis c'est bien un pidi je sais pas ce qu'on appelle le pidi et puis monganza premier oui quand on a bambisi en fait oh union sotoche a wana section on a quatre et puis Congo ndeya ya agriculture ya kosala bilanga pêche chasse bilanga kaka bilanga tout mais on a tout monde déjà monganza premier quand on a bambisi yango te en fait oyo eza pena lokwa kitunga mais banda otongo na kwa moko boye ya grenier pour permettre bamba ça ba provision ya mamuma lokola madesu masangu et puis au panier nguba voilà OK d'accord oh ndenge moko eza pena lokwa kitunga maman mama voilà awuti kosala awuti bilanga d'accord ça ne comprendre ah ils ont les champs bilanga voilà
Ok, parce que oyo bauti ya chasse. Ok, donc on des chasse. On a bilanga, on des chasse. Atia batolotolo na bango, ndeni ba banda ko manyama, banda ko sala chasse pe na filet. Voilà ba chasseur penza pygmée qui chasse pe ça on a filet. Filet, siko filet makasi koleka. Voilà la découverte. Ba on a sia bakasa nyama mati likolo ale ntete ndie akanga likolo. Ok, ngana yebi na filet ba pêche la ka bambisi. Mais parce que nous à cause de la découverte oyo, nous comprenons que filet pe bando qui non chasse. Ah c'est dit waouh. Vraiment. Donc découverte à nas wa wageni basa ila kuna okanga mbisi basa awa nas ezaki pona mbisi pona okanga pona okanga bampuku mike bampuku zamba banyoka et puis loko to mono habité ba déployer filet. Ils ont qu'à filer, bah déployer filet. Et quoi mbisi. Et quoi mais il y a mbisi ezara ya singamukie. O eza makasi pona okanga pena nyamata ningani ndenge nini. Atikala. Donc on a outil na champ côté na chasse en tout cas. Et puis on a zomona pêche. Toi na boatu, toi na piroga donc so on comprend bien c'est en des pêche. Vraiment. Mais pêche c'est pas ba et puis tout le monde a une caille voilà donc tout le monde a caille, tout le monde a pirogue et puis yango yo déjà vidéo on est accompagné exposition eza awa donc des vidéos accompagnées ndeni ba pêche kamé azokita monganza premier na ye rapide. OK akitisi sikoyo nas na ye ya munene pili na ye. Ah non mona nini kayango babitunga ngo bamonganza premier oh bangala bazawa bangala bazawa ba ko accompagner na makambo na mona aba bamonganza premier yango yo donc c'est dit wow ezasiko banasia bamonganza premier ndenge zo benga wana mais ya ba collectivité ya ba peuple ya ndenge na ndenge ya ba sengele ya ba ngombe ya ba lokele ya ba mongo ya ba libinza en tout cas voilà donc on continue on continue donc tu as découvrir pe aba ola kisa ndeni banda utunga banda kuna bango kala bakoko na biso vraiment biloko nini atubana mona banda kuna bango bakiti ba mesa ebonga bakiti ba chef coutumier ya bakoko vraiment kalebas on chama sanga kalebas chandelier ou eza bola eza bena ba jeu ba beta ba jeu oui ming ba bangala ba beta ba voilà waouh bangala bozawa bo se manifester dans la carte chaîne waouh. Et puis voilà moi on dirait moi cuisine moi mokie oui moi cuisine et puis tout le monde peut mai pona ko battre na mai on a point moko boye comme malili voilà kalebas pour exemple quoi moi carafe na bango moi ba garnetto voilà to yo ka ki ba kalebas so sorti mai là les comme yo congélateur vraiment yango pe déjà ba image moi les jotalisa donc c'est dit waouh c'est dit waouh au pays yango moko kaka na bango et puis après baola kisaba mobilier pe ka ya ndako na cette fois pona ko sala promotion ya biloko bango banda osalela pona ko pema tout le monde se détendre liboka kutu pona ko tuta penza taba et tumba kuko o banda ko tia na kati ya ba pipe na bango pona filmer ba pipe nde ya wana o isa lo kwa pipa o lelo ba indien ba commercialiser shisha a filtré dans nos nicotine titi à la beni voilà on connaît le quoi ba oreiller na ba puis tête ba puis deux le quoi oreiller on a pour un couple pour un mutuye moko appui dos appui coude et puis à tout monde bilamba bandola ndeni bandola ta tout monde qui déjà libanda kuna et pas ba mangbetu moi ba culotte banda kolata ba maman na biso ba maputa na bango ya ba rafia mususu ya écorce d'arbre on pour se penser nzete ba beti na marteau titi comme tissu ndenge boy après ba dessiner likolo na yango to ba kasa to mona ki ba nek kasa ya bananier ya to benga nini likemba to tabe ceinture o mibali pe banda kolata maputa po efanda akukanga ngo na ba reine yebo ye papa
Waouh. Mais moi, si comme Alingaka, moi, bilo, moi, beauté, moi, bracelet. Est-ce que le c'est na mboka oyo balata kabilo kotile comme si ça la lisouté na bamboka ti lelo ezali c'est vrai que mutakela te loka libaya te libaya eza peut-être moi passe pour tout le monde lisusu pena exactement ndenge kala bakoko na barafia elatama mais barafia elatama mais tellement mboka na biso ekomi occidentalisé na ba niveau moko tobengaka modernité eyeli biso mpe makambo ebele yango wana okutana na okutana kati ya bamboka na bamboka mais baolata boyeka ata mosusu na bacérémonie moko particulière nde omona mpena fumu chef atelemi alati mpenza batenu na ye traditionnel na bamanifestation ya minene meka apamba bomona maputa kaka lokola ndenge biso na ville toperdre mpenza mwa makambo ebele oyo tobetaka lisolo ya mariage coutumier mpo ani tolata rafia te rafia ngo omona moto abali te momona mosusu bafille direct bafille d'honneur baonde baolata barafia wana ok ezo nécessité vraiment nde na bamarie baporte yango quand même mpona lokumu ya tribu na biso osiko eza dernière partie ya salle tosali promotion ya baactivité na bango yango artisanale awa tissage na bano ndeni banda otisse maputa basac bagibessière bavalise na bango fait pour le on a compte à valise eza matière libaya bafibre à rotin eza mwa makasi nde batongi babakisi libaya mpo babomba seli mpenza mwa coffre ko mpona kobomba oyo ezalaki précieux mpona en tout cas babijou na bango nyonso ape bakale bamama nde banda osala bapoterie oyo tomoni sani nzungu mais bapoterie funéraire mingi ezalaki mibali mande kosala parce qu'on est qui moi passe passe kaka te mais parce que bon c'est donc ba cérémonie moko spirituelle hautement spirituelle OK ko tient comme akindoki spiritualité c'est la sorcellerie OK batna batu bazalaki oui et puis pour diviser en fait ou bien pour pouvoir s'approprier biloko na biso bamindele bayaki na missionnaire bayaki pe na ba discours moko lelo et memi au rabais culture na biso mais tout mwindu congolais to africain il faut avoir conscience na mususu nzambo to maintenant c'est bakoko na biso basambela kaka lezaka yeso babibate biso lelo donc oyeba ndenge nini po bango pe bazaki mingi ba peuple na biso bazaki monothéiste elingi koloba bande kondimina ki nzambe azalaki nzambe moko cet être là élevé oyo mutu akoki koatteindre te ozomona et puis bango recours na ba divinité ezalaki nzela par lequel bakoleka mpona koatteindre nzambe wana donc lelo eza par exemple que namoni nzambe te je vais chez un pasteur asambela nzambe mpo na nga nabika donc abelaka nzambe onga nakoki koatteindre mais je me dis prière na ye par exemple na nzela alliance na ye na koleka na nzela ya pasteur nde pe bakoko na biso kala banda kosala donc soki totali bien on dirait basimilitude na makambo yango eza tellement ebele e ngai en tout cas na ndenge na nga nazokanisa ke nzambe oyo bakoko na biso babelaka kala ezaka nzambe oyo biso tobela lelo bachange kaka bakombo bato na bato babengai na ndenge na bango babengi jésus ou le Yahweh biso tobengi nzambe ya mpungu Jéhovah voilà et puis à Congo mongali matière mususu la métallurgie ah oui ça peut activité on ça là déjà qui déjà à partir il y a préhistoire maman ko ça la fonte ya ba minerai en métallurgie ça la version industrialisée ya atelier à forgeron et ça là qui kana moi moto mukie moi esika na yo esika ko beta libende o ya cheki na moto pour komisa ngo ayangalisa basuka na ngo ne koma apesi pe ngo forme ko koma likonga na yembeli to peni mais on est totamboli na moni bouclier tenant to comité to ndé to leki bouclier na nini ape bouclier moko eza awa OK mais na awa nano o na moni lokho eza four même te basala mapa wa toni eza four mais four elinkolo ba esika basara biloko ya moto voilà apelisi moto moko boye pona ko transformer ba minerai o siko eza pona ba minerai fonte ya ba minerai donc ba okotisa na maduso zo mona wana ba bende na bango bazui na mabele bakotisi yango
va soumettre en gros na température élevée. Donc si ko tellement ba tie moto makasi moto wana ndeko permettre na libende wana koma mai. Tango komi mai nde ba kuchango na ba moule eza esika ba spécie forme. Donc ba sopi mi libende a moto ezlandika forme wana. Po ba sala makonga, po ba sala ba machette, po ba sala ba mbeli, po ba sala ba mbongo, ba sala ndeto mona or ba leki na moto, po ba sa mo ndoko ito justement sa formation. Justement. Voilà, ya bague. Or wana ozobetela lisolo wana eza parmi ba minéraux eza ebele na mboka na biso. OK. Donc ba sala ki transformation. Mais ba statut ngo pesa di non? OK. Ba statut atomoni lokola te. Na mise bouclier na betaki lisolo bouclier maman yo na bouclier. On a aussi ba pona ba flèche beta bango te nyonso. OK. OK. Tomoni canne, tomoni poisson nyama, beli, la poterie, biloko nyonso totie awa eza pona kolimbola kaka vivre ensemble o tobetelaki lisolo. Thème général oyo tozo exploiter na musée na biso. Donc vivre ensemble pour la cohésion nationale. Ba to mayele balobi fleuve Congo ndenge ka tracé na ngo na carte na biso ezara lokola épine dorsale ya mboka oyo promouvoir unité entre les peuples. Voilà. Puis bandi ezo baigner Congo, ezo sopamai nango na Congo au travers affluent, confluent nango kobanda est ti ouest. Des traversa Congo. Donc esangisa penza Congo d'une manière ou d'une autre na ba mai outi sangani et memi Congo. Donc les symbole il y a unité pour la biso. Et on a tout imaginer tout ça moi enfin design oyo bateau oyo ezo représenter Congo. Congo na ba peuple nango nyonso on avait bino lisolo à 450 ethnies. Or on a coûté ça le minimum. Pour ça na ba profession muso abi eza plus de 526 peuples to communauté na kati ya Congo. Siko na ba communauté to représenter bango bato na biloko na bango. Nyonso 450 te mais to regrouper bango pour que ba koka na kati ya nini. Mais to betaka lisolo ya bomoko. Soki biso nyonso tozolo ba langage moko, soki biso nyonso toza bomoko, nde to kita pena to glisser, ba benga ni ko sieta likolo ya Congo fleuve Congo wana. Pour to kende vers émergence, to tombola Congo. Activité nyonso et en tout cas to atteindre le développement au tozolula. Donc c'est seulement entre temps où toko simba na loboko congolais nde toko zwa ba valeur nyonso ba culture na biso ezo regorger to tomboli yango po tombola lokumu ya culture congolaise. OK, merci beaucoup. Ana au monde ba signe ne César des autres racines ya bomoko. Ya bomoko ma. De ce ne comprendre mais ce qui au bandi ko talisa ngona bato mususu kaka c'est la sorcellerie. Boy. Je sais pas, et j'ai la canisse ou soit qu'est-ce qui manque pour to comme vraiment na bomoko parce que so bana mususu baza so moni ba comme banga. Akomo banga OK ça ka beaucoup na biso. Alors na place on to ko ça net nini. En tout cas na zolo ebe fort oyo ba responsable ya ba école et belé ba comment ko sala lelo na programme national ceux qui ba koki ko intégrer visite obligatoire ya ba école comme na bana maternelle on longola bana mo fuxo ko longola ka frusté mais bana ba yeba que oyo bazoka peut-être na bandako parce que les parents ne sont pas suffisamment informés ezaka exactement oyo ezalaki réalité ya makambuté eza ndako sous pardon na katio soko koto monde ti moyeke kwa bo o monde ti œuvre d'art on était ndako obi ndako eza na kindoki ndako na royal société eza mentalité o ba imprimer eza biloko ba kotisa congolais pour ka boya o eza yayi or balobaka na lopoto peuple sans culture et ça peuple sans âme et ça eloko wana nde ba mindele nde mutu ba inculquer biso mentalité wana balinga ko faire comprendre na congolais que nyonso sala ke zaka malamu te o biso to yeli on des malamu or ezaki une façon pour na bango ya ko fragiliser biso ba yeba que ceux qui to se séparer na culture na biso to comme à la merci à mi pepe nyonso bango ba yela biso osomona alors lelo ba musée na biso to éducation na biso ministère ya éducation lelo baza tozana obligation biso bato tozo comprendre lelo ya kolongola na makanisi na mentalité ya congolais ya kinois
to congolais en général makambo nyonso wana coutume na biso ezaka kindoki te ndenge na yo kaka bachantre mosusu chrétien eza kindoki non pas forcément boconfondre yango te et puis kindoki neti biso na musée tobetaka lisolo ya kindoki te nous parlons de la spiritualité oyo ekoki kozala orienté vers le bien oyo bakoko na biso basalaki promotion na yango bakoki mpe kooriente yango vers le mal c'est comme ça que na bacommunauté ebele la spiritualité vouée au mal bandai kotelemela les faux Jésus bato bazofukamela yango bato bazwi batie na bandako baoublier bacentre na bango en fait ngai nakokota na débat wana mpenza te puisque spiritualité ya mutu na mutu tokosambisa ye te mpo na yango mais nauti koloba kaka awa mpo na nga je pense que naza na tort te kokanisa que tant que ça quand nzambe moko totombolaki non moi je parle des faux Jésus acteur à filmer wana de lobat ba comment sera ça un problème avec tala elonga tombolé le acteur à filmer donc sambi c'est on a oublié ba centre aussi le temps ba musuba le ba so un problème belé là ba centre na musunga yo donc c'est un peu ça je sais pas côté wana ceux qui zara ignorance to zara nini voilà wana mais biso ko beta lisolo ba religion awa en tout cas en tant qu'agent à musée na moko mema connotation moko boete sur pour na ça la comparaison entre spiritualité ya kalana ya lelo na ebikaka que au travers ba pratique nyonso o bakoko na biso ba salaki bazoki biyano na bandenge na bango et donc il y avait du vrai dans ma campo bandai ko sala donc au cas où ils ont dit mais là ozo pesango pouvoir et tant on pesa ngo pouvoir ezo kokisama banda ko ndima ke soko sali mabe make ko belela molimo soki ya nani akoko punir yo ko maladi tant soko ko yo kufi kaka po sala ki mabe wana et puis makambo wana comme bandimi na ki bandai ko agir na ba société puisque mais à part ça ndenge to sola nazonga mwa moke nsima eza mpe na bato mosusu omoni ondeti boye eza nango bois eza bois ezorepresente kaka bancentre na biso mais eza mpe na bato mosusu ya motema mabe omoni azwi yango atie maloba ekomosala befe oui yango mpo omoni bato mingi mpe bakoma mpe kobanga donc c'est à cause de ça bato oyo ya mitema mabe azwi bois ya bato ezorepresente ya centre ye akotisi yango maloba ekomi kosala baaction tu vois tobeti lisolo ya spiritualité or nazoloba lisolo ya kindoki te puisque kindoki na sens kinois na sens tomemango vraiment spiritualité africaine tomemango kaka na sens péjoratif donc on dirait que ezalaki na avantage te ezalaki na avantage te ombala mingi bakoko na biso basalaki ba représentation boye mpona kolakisa na bato oyo azalaki na bango mais akufaki na nzela na ye bakoki koleka mpo bakutana na nzambe mpo ye esi akufi ntango so akomoni nzambe yango bazwa bafaveur babandaki kosala baculte moko oyo ebandaki kosimba alors nga nakokende te mpona trancher naloba ke eza kindoki to bato ya mitema mabe nauti koloba nango spiritualité awa voué pour le mal eza na bato mosusu bazalaki kosala boye mpona kosala baninga mabe yango nde mpe culture na biso to culture na biso to bakoko na biso bandai kotelemela mais mbala nyonso bazwi spiritualité batie au service du bien mpona kotombola lokumu ya motu namoni te mabe nini oyo soki lelo tozongeli makambo oyo soki po etombola congolais culture congolaise namoni mabe obiso tosali te ok merci beaucoup je sais pas à part awa tout ça sur la découverte tout ça na ba salle mibale d'accord alors on continue parce que guide na biso makasabi tozape na ba salle mibale lisusu to kota sikoto ke découvrir ni nango eza to koleka kaka. Voilà, donc tu côté sur la salle, ça va découvrir sur moi c'est dans mon balawa. Toujours kaka unité oui, na unité de baboti bana na bango bango yo. Voilà, donc je sais pas ce qui awa to beti sikoli solo ya cycle de vie. OK. Bon moi ya mutu nyonso ko banda mbotama na ye ti mukolo ki okufa. Ba étape siko ya vie. Yango de ba obetela awa. Alors, on a exprimer
bomo yango cycle ya bomo et bandaka wapi et se formera ndenge nini et puis kenda kosuka ndenge nini pour muto abotama il faut une union entre mobali na mwasi le 23 comme jeune 23 comme voilà donc ba bébé ba koko na biso basala ki pe mabala baboti bana baboti ye mama muto akozwa en charge mwana na ye ndito mona awa na o maternité biso du solo maman pour première étape ya vie mutu nyonso banda ka na maman na ye balakisi biso place ni maman banda kozwa na bomo ya bana na bomo ya société rôle nini ya banda ko incarner on a ba société mususu azaki yende mutu détentrice penza ya kibokonzi po yende tanda ko simba bilemba kibokonzi mobali roi mais yende mutu simbi bilembo na ye yango na kala ba papa na biso ba yebeka ko kotisa rando na maman te po soki a baby sikuna azui bilembo na pesi mutu mususu perdre pouvoir c'est ça donc moi si pouvoir pe donc po yemo konde amanda ko batela ngo yemo konde apesa ka pe yango balakisa biso maman yende mutu apesa ka bilia mwana tanga botami ye mutu kolesa apesi libele na ye o bato ya mayele balobi lelo ke basio bapesa libele longtemps na bana na bango bana na basaka mayele mingi donc eza kaka croissance ka boété physique mais aussi l'intellectuel na cerveau na ye kozala mieux constitué balakisi na biso baétape parmi baétape ya vie ya maman akoyekola ndenge nini kokende na libala ntango abandi kopusana ntango abandi kokola e awa ake na libala na ye maman awa bazokana kotinda ye na libala bakolengela ye eza na babiloko mosusu ayeba kolamba ndenge nini kofanda kobongisa biloko ya mobali na ye ndenge nini koeduke bana nyonso wana ezalaki po ayekolaka na bakan ya initiation donc initiation to école wana ya apprentissage ezalaki mpe kointeresse basi ezalaki mpe à l'intention ya basi balakisi mpo ozobeta lisolo ya mwasi oko obeta lisolo ya bopeto te ya bonzenga te ya kitoko na ye te la beauté en fait ndenge na ningi naloba au travers phare peinture mandé ko tchana nzoto pour embellir beauté na ye ndenge ni bandé ko tailler parfois minu na bango pour soka seki papa ba kweya donc scarification ba do tailler na be o to mona te de fois na mabanga ba technique ezaki ya ndenge na ndenge ala obetela ka lisolo ya beauté mais to moni pe awa o ezaki lokwa bambongo libala oto beta lisolo ya mwasi to ko zanga te ko beta lisolo ya dot pe ok pa ba koko na biso ba yebeka mwasi azaki symbole ya non seulement ya pouvoir mais aussi ya richesse o maboko na ofanda te akosala tango azosala wana kita nyonso ya kozwa na mosala na ye ekoprofite na mobali na ye voilà ekoprofite na mobali yango wana kala bakoko na biso bakanisaki soki oza na basi ebele oza na mbongo mingi moko na moko mosala azosala kita wana kita wana ezongeli na ntango kala ezali mais lelo ekoma papa nde fo apesa bango nyonso voilà kala ezalaki kimwasi azalaki vraiment incarnation ya richesse et parce que azalaki incarnation ya richesse bilanga kosala ekoprofite na mobali na ye siko baparent na ye mwana mwasi comme so baobénéficie nango te oyo esi abali comme baobénéficie nango te yango wana avant bana mwana na ngai il faut pesanga oyo ekopesanga lokumu oyo eza na valeur na misu na nga epa bangombe tellement baza baguerrier mingimingi ezalaki batolotolo balance to mpe mbongo mpenza ya libala oyo koka kozala ya libende ya rafia bambongo ezalaki ya bandenge ebele en tout cas découverte au selo là toujours donc et puis atomoni basuku mpe kaka bayaka bapende bameske ya bapeuple ndenge na ndenge bapende basolo eza bamaske ya ndenge na ndenge ya bachokwe et puis oyo ya banani yaka kakungu suku ok et en tout cas bamaske eza ya bapeuple ndenge na découverte ya bachoko ya bahema ya bandenge ya basonge selola toujours abalakisi siko na biso ke mama ndenge aboti mwana na ye abandi koentretenir mwana yango ntango abandi kokola abandi kopusana ake na camp ya initiation po abandi kokola tfa yekola mosala koinitie bango na age nini
peut ça acheter. En fait, il va dépendre. On a des nini, moi, on a dit comme curieux, des nini, comme il mobile, des nini, voilà, à coquille, qui va tester ma aptitude ébélée, physique, mentale. C'est quand on va au Kende, il y a liboso, étape à liboso, circoncision pour la banane libale. Voilà. Pour bakabanana banana bas. Tant qu'on va dire qu'on pousse ça, on a mis bango les sous cette fois-là, balaxi bango mais ça là pour la libale. Ok. Il y a moi après initiation vitrine les autres états sur un mariage. Ok. Ok. Et ah ouais, bah on la biso, en fait sur l'ordre social, la communauté. Oh, mutape saka ordre, mutape saka manjonction, mutako kamba, les amokonzi, les costumes na mascara roi, Cuba, costume les il y a étoile soldat pour son NTT. Ok. Mascarelle, Ngadia Mouache, on a 3 masques importants, Royaume Cuba. Toujours un Cuba. Cuba, et puis à temps qui bokonzi, pour la transmettre qui bokonzi, pour la soigner la maladie, pour la porter en contact avec l'esprit. Ils ont relevé dans ma tribu à qui bokonzi. Milembo et Angoyo, trône, tambour, lance, panier à divination, panier de sagesse, sceptre, bâton, zété à qui bokonzi. Ok. Waouh. Bah, sceptre na biso. Pour vers qui to baluka kasoko ningi oboloni mbume bota mingi bokoti zamba biloko tokanga nyama mingi opoto à protection ils sont accompagnés spiritualité abako kuna biso boma mibatela na ba épidémie na ba mauvais sang na ba makambo ndenge na ndenge na ba invasion des ba peuple mususu ba décider ba ya kokotela biso ba boto na biso ni na biso ba chef na biso mande ko tchaka poto ba charger ngona ba esprit tant bazo mona déjà ba tout mo ennemi mo bazo ya am su ba yabo ba ko kutaka maya pamba voilà ba maya pamba ba moni biso te so et puis ba kwa que épidémie mo wekende bo mabana oyo à ko défendre na d'accord. Donc, le fait qu'il y a un tiers, il va agir. Il va agir. Pour avoir un dîme la paix. Oh, fétiche à clou, ça le quoi justicier. Mais pas na biso toyebi que fétiche. Ba benga raye pa ba yombe kissing kondi. Wa, ba yombe boza watu. Kondi aza mutu mais nakati ndako na statut oyo. Ba tchétché ngo c'était pour na koloba nini. Ya azaki na pouvoir ya ko punir ba onyoso banda ko tosa mobe côté. Voilà. To pe banda sala baninga mabe. Voilà. Alors awa eza likambo que ce qui par exemple toyebi biso nyonso eloko bato bayibaka te yo ke oyibi bazwi muto oyo eloko ne bunga kepa un conduite kapanga bayibi ngai montre na ngai bayibi ngai sac na ngai bayibi ngai boy akeya saki akolembola sete tombeli achubi na partie moko ya statut ozo eza na motema mbara moko ko okufi soki libungu pasi ya libungu ebandi yo tititi ekoblige opoko yoka tellement pasi okende komona nkondi mpo ndima liboso ya bato nyonso ata soki owanganaki liboso ndimi ke yo moto ozwaki alobiki ofuti amande ntango ofuti amande ndenge wana ale oke olobi mpe liboso ya bato nyonso ke yo moto ozwaki ntango ofuti bongo bazwi wana sikopezaki nyonso oselerite bon, sorcellerie, et ningo oloba nini. Mutu moko bazui spiritualité ba pouvoir moko boye, supérieur à la normale, atia ngo na service ya mabe pona ko assujettir baninga ko nyokola baninga. Na ndenge to yebeni. Mais sikoyo oyo eza pona ko salisa que mutu nyonso akota na sa mobeko. Eza lokwa lelo ba mettre en place ba tribunaux, ba cours et tribunaux pour que soit mutayibi ba privé la liberté na pendant autant d'années. C'est quoi ils ont si les lois ça pas ba yombe fallait na mboka na bango kuna ba yiba kate kuna ba yiba kate batika biloko na bango libanda fufu na bango ka boye pembeni mama yebi ke oya ngai te mutu soka zana nzala koti na bilanga na bango abuki mbumatiki poso ya biloko ya lié wana bayebi ke azaki na nzala mais soki bamoni pena ke quantité munene akena ngona poso na nini o moyibi ne basali o fo basala yoti en tout cas découverte vraiment eza matata donc to continuer kaka tozo koba atomoni statut tozo ba tozo eza Jésus déjà dans le 15e siècle, influencé par na Congo pour na époque avant esclavage,
bamindele baye na biso babandi kosala mpe commerce déjà banda koya lokola baaventurier na recherche ya baépice bamisusu mpe baoya mpo badécouvrir banouvelle terre et tout baoye komona mpe barichesse oyo afrique ezalaki nango bamboka ngo bango bakomai koexplore e baye sikoyo na batechnique ndenge nini kosala commerce na bayindo mais balakisi na bato mwindu culture na bango au travers la religion na bango. Déjà à partir du 15e siècle, dans le royaume Congo, certains notables Congo, comment qui déjà se convertir dans le christianisme depuis le 15e siècle. Alors, les gens ne peuvent pas qui na bango religion. Mais malgré le fait que comme ils ont commencé, comme ils font na mindene, comme ils ça la bilembo ya spiritualité. Il y a mindene wana pona ko faire valoir makamu susu mais la culture na biso. OK. Mais ça la culte moko boya sorcellerie par exemple, au basala rapeza na butu pour introniser, to pona ko vanter mérite ya chef moko bo. Bazui bilembo o ba protestant, ba catholique bande ko ça na kala mais ba ça elango pona makamu susu. Voilà. Ndé yango ba masquer ba masquer. OK. Ba masquer donc la mingi to critiquer makambo susu sans comprendre exactement teneur ya makambo toujours ça là na yebité mais na milobi que côté positif na makambo nyonso ezalaka donc il faut ko yeba avant de critiquer il faut ko yeba avant de critiquer bo ba koko na biso ezana ba mususu mandima ki penza ya solo ko bongola ko koma ba chrétien et puis bah maintenant qu'on appliquer qu'on vivre spiritualité na bango chrétienne na époque on a déjà mais ça m'a mis sous conscient du fait que bah boya qui mais bah ça c'est la bilembo ba catholique sous couvert bilembo ba protestant mais bah ça est la bonne na makambu sous pour na non on a pas clair tout bandon on a clair mais on est ça en spiritualité ba yindo ba continuer mais mascarade des actes tout ça les li OK mais en même temps exactement que pour ba ya ba yebisa yo ndima yesu te pour na bango ezalaki par exemple ikola batombe na bango pour ba vanter mérite ya mutu moko boy to ba lobaki ya komaki déjà chrétien pour na ko identifier mususu pour na ko faire valoir rang important ya famille na bango ndé okuta ba crucifix na banini mususu OK ba protestant ba catholique na ba chapelle na bango na ba paroisse na bango pour culte et banda pour messe et banda oyoka ngonge kubeta ba mindele na nina bango du liturgie banda ko sala mais ba koko na biso pe ba ekozwa kaka ba même ngonga ba commencer elango ba culte na bango ya makambo susu ya divination par exemple azo kota en contact na ba esprit po yeba moli nezo tungisa po pesa maladie o alié pasale lingonga o mona ke ba saleli bango nyonso ngonga mais ba o ba sali culte mususu na ba divinité ba o ba sali culte pe na Yesu po bazo ndimela vraiment on a pour ça là en fait tellement tout moni cycle de vie moi nango mon cœur botamaki à quelle classe à Bali à Koli à Zui bilembo ki bokonzi comme mon konzi papa na zaki bokonzi ba telier na ba koko ba soigner oh pas tout ce qui m'a côté ba punir yé pas ban kondi ah ba l'accident ni maladie ce que ba ezali mystérieuse tout naturel ba ko soigner ngode nini ba ko déterminer origine ya maladie ndenge nini ba ki de ko soigner yango ah ba l'accident so croyance ba bandi ko ndimela banzambe mais banzambe nini voilà ko kala pe bazaki na banzambe na bango na ba koko na bango bandimela ki mwana ngo wana ye wana komi mukolo ba kasana ezola kisama yelo azui savoir faire connaissance expérience na vie mobimba tiaro ke koko makoko voilà komi koko akoko donc ça komi koko nde yango wow donc ande bisika komi koko na mona simbi nzete avandi kufi akomi koko parce que na comprendre bazo ko résumer vie mobimba ba étape nyonso voilà soka kufi soka zaki mukonzi basale sarcophage soka soka kufi soka mukonzi pas ba mongo cercueil modèle à cercueil yango pana biso ba cimetière ba tia ka elembo likolo kuna koyeba azaki musicien azaki na bana mapasa to ba bomaki ba finaka ya kingo to pe lembo moko bo azaki na ba mindele donc to moni ba mindele ba kingo nde ba otie lembo so azaki na bana mapasa ba tie lembo so azaki musicien ba tie lembo wana OK puis na moni ba statique na ba mindele wana eza ba mindele na yebisa ki na période moko bo ya vie ya congolais bazwaki biloko ba paya ba commission ko lokwa bilembo ki bokonzi
Donc il y a influence occidentale tout à fait. Influence occidentale, mais on a pu adopter quand on croit bilemba qui bokonzi. Parce que il y a ça passe dans makambo ça que biloko ngo bango on a comme zoa ngondengeni moi comme ça pesi 2 3 4 5 esclaves na ya zuisani. Et combien les mois qui bokonzi donc a kufi bazio on peut likola ya tombo na yeba yango wana. Vraiment et puis on a tam tam et pas na biso tobina rapona nyonso likambo ya sengo tobini toyembi mawape ndenge moko to santo bini toyembi soki pona ko accompagner mutu moko boyo akutaki kokufa molimo ne kene kopema na bobol to kopina to koyemba to voilà des importance ya ba instrument oyo na moment oyo donc après le coller hein sur mutu ba lelisi yango pour que bamboka baya bamboka baya oyo eza lokombe à lokombe le coller et ça va d'accord ok mingi batetela le coller wa pina bamongo bangala mais le coller basali lango un peu partout pour comment qui pena symbole ya communication et le coller elle là pour na kopanza sango voilà pour madimba et pas baluba en tout cas na posomi balé ba obeta waouh en tout cas découverte eza vraiment waouh ils ont vraiment waouh. Ils ont vraiment waouh. Et puis na monito bimi je sais pas si tu es sur wapi na salle ya suka ya donc découvrir communication voilà donc tu es na salle ya suka tu es découvrir pour na kosuki ça merci beaucoup. Ouais, voilà donc comme la troisième salle pour na kosuki ça. Na cadre de la découverte na biso ya musée national mais la moni awa ezaka ba lokole mingi ba mbonda ba instrument musique ya ndenge na ndenge wa pour tout le monde pas ba sitar asko ba chepe ba aménager pe espace ya expérience mutu so kanisi abali obeta mbunda kwa yoka moi son ba instrument ngo en tout cas batie ba catégorie ba instrument on peut repartir on dirait na ba famille ou produisera son soki batie mu pepe ba classer ngo na lo ya ba aérophone lokola flûte quoi trompette trompette ba cordophone o ya singa sitar pluriarque harpe ba mbonda nde ba membranophone sitar d'accord. Ils ont ancêtre à guitare. Guitare est moderne. On est à Kala. Ok. Bambonda sikonde, membranophone. Awa. Ils en ont moi pour so batie likolo libaya topé likolo ya moi mbonda ya mabele en poterie. Mbonda poso on a des bobeta. Topé na ba mayoche pour na rejoindre son. Sous ces en a poso mi balé. Est-ce que ils a tambour à poterie. Oyo. Puita babendaka son ezo vibration ba ozo po bazo benda po ba obeta te eza tambour à friction et na suka na yango oyo to regrouper awa ba mbonda nyonso ba lindanda nyonso oyo moyen commun ya ndenge ya kozwela son eza te mais mpona kozwa son eza po babeta to baningisa eloko basaleli instrument lokola basala ngona ba lamelle ba penser ka ba lamelle wana pona kozwa son oyebi likembe awa olekisa kaka nzete likola ba dore mi fa sol ande awa en fait gamme wana eza en fait invention oye sima mais bazaki pe reprenaki nini au travers caisse à résonance donc ba que kuna ba son eza mikie koto un peu plus grave pour ba mamelon en eza moi mine voilà ba oche olata waso ba kutazo bina ezo nikana voilà chaka asona vraiment ba ngonga voilà claquois et puis le collet automoni un peu partout donc okiko beta lisolo ya musée na biso te so beti lisolo le collet te po musée na biso ils ont incarné même rôle que le collet ya panzaka sango biso pe tozo panza sango voilà biso pe ba panzisa azo ebisa en tout cas voilà donc tozo koba kaka na système na biso toza nango ya kosolola na ba commerçante minene ya mboka na biso ouais donc to moni pe maman na biso
na babiloko na ya kitoko. Je crois bien inda ko expliquer on makasi ko lekanga moko. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo nanga Maman Rita Rafia. Maman Rita la fleur. Rafia. Ah maman Rita Rafia, donc Rafia ça sobriquet hein par rapport à Moussala Ozosala. Voilà. Ah d'accord, merci beaucoup to moni on na babiloko no tebiti événement ni non o memi on a kata musée parce que na musée batekati. Bon, Nazali invité. Ouais. Il y a Prédature pour exposer. Pour aider biso. Pour ça la visibilité de la produit na biso. Entrepreneur Nazali invité. On a pour répondre à une invitation na bango. Ok. Par rapport à ndenge boye comme invité, parce que je crois que ça a un intérêt. Est-ce que vous trouvez vraiment un intérêt dans la gradation? Bon, intérêt na biso ezali que en tant qu'entrepreneur dans le commerce il y a les hauts et les bas. Ouais. Ata toteki $1000 te ata toteki $100 te, mais na sûr que tozonga maboko pamba te. Ouais. Quelque chose tokoteka yango wana nde ezali intérêt na biso parce que ezolakisa déjà visibilité na biso na produit na biso. Voilà. Et moi quelque chose tozoteka ata eza mingi te mais ça va. Ok. Barafia na yo ozosala ngo yo moko so tozosomba et puis okoteka. Bon, rafia na ngai eza na babiloko oyo nasalaka ngai moko. Eza na babiloko mosusu oyo baninga mosusu basalaka déjà na niveau ya bakikwiti ya babungu kuna tosombaka kuna nde toyaka koteka. Ok. Mais ata na tie biloko baninga oyo baza kosala touche na ngai moko personnel eza ngai te na biloko na ngai. Ah d'accord. Maintenant à part côté ka awa na kata musée ne boye ko exposer babiloko tekila wapi? À part côté ka awa tozaki na ba place par-ci par-là mais suite ya ba kin propre ba problème oyo elika ya destruction ya mboka na biso tozala touché. Maintenant totikalaka na ba exposition pe moi visibilité ya moke azaka na moi table moko moke na IPN. Ah na IPN. Na IPN na Flora. Ok. Moi visibilité za mais kuna na exposaka biloko nyonso te. Natiaka ka échantillon ya rafia mais moto so aza na ba produit nanga pe ba commande mosusu basalaka wana na koyi ko réaliser ya. Ok. Maintenant likaniso gradation et libino. Vous trouvez on est bon, et bien sûr tozo toyambi parce que tant biso toteka babilo na biso topesa moto invitation te. Oui. Tozelaka ba oyo bakoya baya baye kosomba. Eza ndenge ye pe aye parmi ba organisateur ye pe aza organisateur na kati biso toye tozotala ndenge azomema biso mais namoni ye aza na mwa différence par rapport na baninga mosusu po mutu na mutu azaka pe na particularité na ye ndenge promettre biso bien que awa eza journée moko soki vente ezali un peu faible tokoki ko récupérer yango pe na même ligne wana eza vraiment innovation na kati ya ba exposant donc ya groupe ba exposant ba groupe oyo basalaka ba activité ya exposition eza vraiment du nouveau. Ok. Ouais, sincèrement parlant na jetele ba fleur a tikate a continuer yango biso tolingaka bongo chaque exposition ezala na moi nouveauté moko ezoya ndenge biso pe tozaka chaque exposition bien que ozana ba biloko ezaka chaque tout le temps na mesa suite à demande à ba client mais ba innovation ezalaka toujours na ba table na biso. Ok. Il y a côté sango pe na masolo na ye en tout cas jetele ka ba fleur. Ok. Maintenant bato bazolando partout dans le monde. So peut-être ba sepeli na biloko na yo. Comme so balingi peut-être ba ko retrouver wapi so ba ko localiser ndeni. Bon bato ba sepeli na ngai nde na lobby na IPN tout peut changer. Mais so ba bengi prédation parce que azana numéro nanga azana ba contact nanga. Yé pe akoyi ko contacter nga pour na ba commande pour na bato bazana besoin rapide. Ah d'accord. Donc ba benga agrégation nde ba contacter. Azana contact. Ok. D'accord, pas de problème en tout cas. Na sepeli makasi. Na ndenge to accorder nga to sola moi quelques minutes. Na
ngai pe na sepeli sauf que question moko important okuninga te mpona nini na ndimi nazala surnommé Rafia te importance ya Rafia ezali. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le rappel. Oui. Parce que nga so nalobelaka Rafia nalingaka bato bayeba importance na. Oui. Importance ya Rafia ezali naloba na eza na trois importance. Oui. Importance ya Rafia ezali nano protection. Mpona nini yo mama mobimba boye et puis moi si kitoko makasi boye on dit ba surnommé yo Rafia et puis importance ya Rafia eza nini? Merci beaucoup maman pour la question wana. Fallait to bandana wana. Voilà. Nandimi kombo wana Rafia parce que na ebiti na nango. Nga mbongo wa Rafia oyo na luka ngote. Voilà. Eza papa Simon Kimbangu moto apesanga Rafia. Yepende moto nazana ba. Oza kimbangiste ou pas? Non, naza catholique 200%. Voilà. Chose 200%. Bizarre. Oui, 200% de l'état degré. 200%. 200%. Waouh, ça c'est l'exagération. Oui. Mais curieusement, papa Fumo Kimbangu na kobo ya ete po aza koko na ngai. Voilà. Na ba mama Kimpa Vita, ba Kanja, bango nyonso baza ba koko na ngai. Oui. Mais importance ya Rafia parce que yé création na ngai nyonso yende muta inspira ngai. So to travailler na ye na butu to travailler na ye na ndenga kindokite na lali na zolota na zosala. Alors réalisation wana na sa kango na mode. Voilà. Mona est tombé juste. Ok. Ce qui a inspiré la réalisation que na sala rapé et l'eau comme importance à Rafia, ils ont trois importances. Un, ils ont protection. Ok. Deux, ils ont protection par rapport à protection na protection na milimu mabe, protection na bamvoutement, protection na makamnyos. Ah bon? De deux, ils ont pouvoir. Trois, ils ont conservé pouvoir. Voilà. Parce que batu balobaka Rafia na kanisi naza na babiloko o eza Rafia. Rafia ezali sorte moko ya mbila. Soto kati matiti nango toza na kombo. Matiti wana soto longoli yango fe. Nde tozomona kombo na biso wana. Kombo na biso wana. OK. Kombo na biso wana ezali ba déchet ya Rafia. Kombo wana pe eza kombo lokwa ba kombo nyonso te. Lokwa eza na Rafia na kati ezali spécial. Kombo wana yango basukolaka mwasi soka boti. Voilà. Kombo wana batiaka ngo couleur na ndako lokola brosse. Décoration. Kombo te ko brosser ko tia couleur. Ah d'accord, OK. Lokola brosse. Voilà, lokola brosse. Kombo wana elongolaka poussière, toile d'araignée, salité mabele koleka ba brosse nyonso oyo toza nango. Kombo wana pe yango ba mama babande ko kangela mbula yango pe babande ko kombolaka batu soki bolingi mutu wana ya pa na bino te bo komboli makolo na ye akei kombo wana ko yate. Kombo wana eza na utilité wana parce que ezali na Rafia. Soto longoli kombo wana tisi moko verdâtre nde tozwi tisi ya transparent oyo tosalelaka zebola. OK. Yango wana. Voilà. Soko tosisi zebola wana ale na zebola wana totali batisi totongi nango batisi oyo. Voilà. Totongi nango batisi oyo. Voilà, on a moni bati na bilamba. Batisi oyo. Siko batisi oyo nde tokomi kokata ngo na forme nyonso kosala ba différentes sortes ya sac na sac ngo pe biloko matoyi eza wana na mélanger na banini mususu tozotia na bilamba boye ndenge nga moko na la. Siko ndongo so tsango boye tango banoniki lamba aobeba te. Sale loko moko te nga moko naza na ba bilamba soki combien. Soko niki yango ekosala eloko moko te ekolongwa te ekobendana te parce que oyo esengeli kobendana tosala tokangi yango. OK. Donc okosukola yango lokola elamba normal oniki yango mpe na savon otandi yango na moyi ekauki orepase yango mpe esungi. OK. Naza mpe na tisi Rafia nga moko nasalaka foto yango wana. Soki moto apesi mpe commande na tongaka babubu ya Rafia ezala na basoirée nalataka bongo mpona protection mpona pouvoir yango moni daso olati boye molimo mabe ya kokota te. Akokota te na ndenge nini? Akokota te akobanda ndenge nini? Yango wana omoni mindenge. Yango nde ezobatela yo. Nzambe azobatela nga à travers eza lokola nde tofanda na kati ya ndako te. Yo ofandi na kati ya ndako opola mbula ndeni. Voilà. Mais Nzambe aza likolo azobatela na kati ya ndako. Mais oza na kati ya ndako mpe ezobatela yo. Eza lokola Rafia. Parce que moi confusion wana bato bazaka nango Nzambe na ye Rafia te.
nzamba abatela yo na kati ya ndako na yo olali libanda te mpona kobanga mbula mpona kobanga mopepe mpona kobanga bangungi mpona kobanga miyibi yango okoti na kati ya ndako me nzambe atongaki ndako te nzambe apesi yo mayele otongi ndako yango ezobatela yo contre baintempérie nyonso wana me likolo nzambe azobatela na yo na ndako na yo nde nalati rafia boye ezobatelanga contre baattaque nyonso démoniaque me likolo na ngai mobimba na nga nzambe nde moto azobatelanga bon yango wana yango moni mindele soki bawuti poto baye bango bayebi utilité nango bawelelaka biso moko topesi bango pouvoir wana pouvoir oyo ya biso topesi bango mpo soki moto aye biloko ya rafia ndeko na nga moko azalaki na poto na kosombele natindela ye kado bango balingaka yango non bango balingaka yango mpo bayebi ke ntango yo ozosomba ozopesa ye yo moko ozopesa ye pouvoir donc yo ozokotikala kaka esclave yango wana mama Rita Rafia azorekomande na moto nyonso lata biloko ya rafia lata bamaike na biso bazeke ndenge nga na lati boye okoperdre eloko moko te ozali na kati ya bokoko na yo bokoko nde merci beaucoup en tout cas tolandi mama na biso mama Rafia donc nga na sipelika na komba mama Rafia mama Rafia donc expliquer biso nde tolobaka miso emoni Mathieu Yoki donc commentaire mingi utilisé pour à s'exprimer vraiment dans lingala facile quand des mois le but 200% donc catholique mais papa fumukimbangu oui donc c'est-à-dire biso nyos tozaka bana na ye atala na ye sans exception atala kate ko le kimbangiste non tout le monde sera sepelé à s'apparaître à mi moni sama katne à komi moni sama na ye voilà donc merci beaucoup maman nangai en tout cas on est ensemble merci beaucoup OK mais capé mokié ko solisa bango par rapport ya ba connexion sur ma casse donc to meka moki ko solana bango to e bapé exposition na bango na kati ya musée. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Eli Dinimo. Maman Eli to moni opé ko exposer ba musala na yo. Je sais pas to bi ki a na musée baté kate. Ilo ni mimi o kati ya musée. Faut exposer na couturière d'abord. Oui. Oui. Vraiment, dans le cadre de la gradation. Ok, donc maman a besoin Eliasa couturière à ma casse, quand besoin mon abilamba qui toko, n'engue tandami awa donc alors bien pas présenter, avec exposer mon sala na o ya sali. En tout cas mon sala qui toko félicitations maman Eli. Et je sais pas à part awa au sala là à côté nini. Casa na bandal, maison de couture bandal. Na bandal sur quelle avenue? Ok, sur l'avenue Syrie numéro 147. D'abord nous sommes à sepeli na middle ya maman, bo sepeli na musala na ye boningo retrouver donc à l'avenue Syrie numéro 147 na bandal kuna na mola. Merci beaucoup maman na biso, en tout cas on est ensemble. Merci. Oui, merci et là on continue toujours toujours ko bakaka na kozwa ba ko solola na bandeko par rapport à misana ndenge bazo sala. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Quoi Nénette. Maman Nénette peut moni ko exposer biloko na ye na cadre ka ya gradation. Oui, mais quand on exposition moi muki ça moi commentaire parce que boté que la carte na musée baté kate. Mais l'autre moni bino boye na compte ke ba bengi sibino. Intérêt na bino pa na kate za nini? Bon, intérêt na biso ndenge toteka awa. Bon, côté ka awa na libande des différents. Ah oui. Ah toteka bien. C'est vrai ça. Oui, tout est bien. Tout est peu plus mort dans les bandes. Les bandes, okay. Quoi, mais 4 on a 100 francs. Mais ah, on a 200 francs. Ah bon. Mais depuis ce peu, na somba kuna, c'est différent depuis ce ah. Ok. Ah, na somba depuis ça, na somba miliki na kati. Ok. Mais belé. Gradasir a même Léonine. Ni na ngoya nouveau au gradasir a yelio. L'istoloni a eu bête là yo. Bon, ba bête so makambo na mboka. Makawa bank. Vous trouvez un bon, non? Oui, et c'est délicieux. Une chose qui n'a 5 mois comme maintenant 10 sacs. Vraiment. Waouh. Vraiment, en tout cas, on est à foi à maman Nabiso donc et que ça m'a canné aux autres canissa. On est ensemble. Oui, merci beaucoup. On a toujours continué toujours. Tout le monde fait maman Nabiso awa. Maman bonjour. Comment on anime? Christelle. Maman Christelle, tout le monde ne peut que exposer les biloko na yo. Et là on est mieux parce que na misé baté kate.
karaté, oui. Tu vois qui faut exposer la vidéo par rapport il y a dans la société mon quand on a inscrit dans l'eau il y a une relation il y a une quelqu'un qui exposer et l'autre toujours ça là. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a Maman Pauline. Maman Pauline to mon peut que exposer ba biloko na yo te kaka. Je suis pas nabi ki a o te ka awati na mise ba te ka te. Ilo ni memio pour oya ko exposer biloko a. Lelo. Eloko ememinga na pour exposer awa création a organiser qui exposition ya ba biloko ya ba biloko to salaka o to tekaka nde yango kwa to yokaki makambo na création alobaki nde yango to yaki pe ko exposer ba biloko to salaka biloko to tekaka pour to tekana na exposition au basali na musée. OK, merci beaucoup. Alors agradecer Rwanda azo ko promettre bino nini azo promettre biso ba crédit a format ki biso d'abord a format ki biso to landaki formation ya na musalo to salaka to sala ba commerce et puis ba comment ko kende liboso pour to kende liboso et puis to yeba comment ya ko garder ba technique ba commerce comme technique comment garder comment somba côté comment garder aussi marchandises na bambongo mususu donc ba l'accepte ma mbebele a formé pendant combien de temps? Pendant 6 mois. 6 mois. Oui. OK. Maintenant après 6 mois na beaucoup de l'homme sur sika na moto par rapport à comex na bio. Oui. To côté l'homme na sika na formation auto et formé biso na bloc ebele misusu auto yeba kité mango to bana teka to ça commerce mais to yeba te comment est-ce que il y a ko garder mbongo il y a ko garder mususu na banque il y a nini mais il y a formé biso bambo mususu ndenge il y a ko s'organiser pour na commerce na biso en tout cas ba former biso les qui payant ou gratuit? Non, ils sont gratuits. Ah d'accord. Ils sont gratuits. OK. Merci beaucoup. Nande boté kaboya si vous avez na temps que nous aura formation pendant 6 mois. Bon non quand on entreprise to kangi ka rapport ça qui pour intérêt na biso. Voilà. Ça qui pour intérêt na biso donc nous qui obligé. OK, merci beaucoup maman nangai. Ndama mona yo frère. Merci beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup et on continue. Tout le monde peut maman na biso awa. Bonjour maman. Bonjour, merci. Maman Boni, ça va? Comme bonne année. Maman Odette. Maman Odette, tout le monde peut na exposition à biloko na marchandise na yo. Je sais pas, il peut y avoir gradation, mais mieux awa. Gradation, mais mieux awa, mais mieux awa vraiment. En tout cas, gradation, yo. En tout cas, il y a des gens qui ont besoin d'espérer la gradation. En tout cas, gradation, à son biso mingi pour nani. Pour balobaka, il faut que la kisanga indenga ko loba, mais ko pesa ambicité. Voilà. La kisibisa ina ko loba pour être rentabiliser l'activité na biso. ala kisibiso ndeni ko sala musala ya commerce yo yeba ko bomba mbongo yeba ko sala musana po ete ekoma rentable do asungi biso abandi na début ndenge babotaka mwana obokoli mwana wana babandeli biso na racine ti akomisi biso tozali na formation na ye na makanisio ya zanango Gradasir aponai ka mwa ba mama mo boya benga to bengaki tout le monde abengaki mama nyonso akokaki ko ya kozwa formation aponaki te azaki na choix aponaki alobaki mama o akoki kozwa formation sans exception autant te oya kozwa formation na yo nga kutuna nga na tanga nga naza ingénieur mais na yaki quand même pour tenir kolanda formation wana pour permettre nga en dehors ya activité na nga wana na pesa pe un plus na vie na nga na commerce na nga na sala kapi. Vraiment merci beaucoup, en tout cas ça fait du bien pour nos yoga. Ba maman ba sous formation, ba témoigner en tout cas ba ko taper na maboko na Gradasir, donc en tout cas le ngonya ba flair est belé puisque maman boya ke sous sous formation pendant 6 mois et moi kangi pe entreprise na ye aka ye ko li disusu c'est dit waouh en tout cas n'habite ni non ko le bana Gradasir. Ah te merci mina na Gradasir a tika bisoté. Kola bandi na biso ok na biso ti na suka pe kozala te au fur et à mesure ya ko banda ko évoluer biso to ko évoluer kana ye ti sika o ya monika ko na biso toza disponible to okende kana ye. Vraiment merci beaucoup maman en tout cas nzamba mona yo merci beaucoup et on continue toujours on continue et na moni pe maman na biso mususu awa. Bonjour maman. Maman kombo na ni Maman Karine. OK merci beaucoup tout le monde maman Karine exposition biloko na ye. Quand à cadre de Gradasir.
Voilà, n'habitez ça non commenter on mokini non koloba parce que tu as kaka entre la formation pendant 6 mois bon donc quand tu es entreprise vous que reçoit formation maintenant les lobos ici non en tout cas et là on y a retenir pendant tout ce temps au besoin de formation non prédation et baxer le sommeil voilà là c'est une na ba lacune prédation né pesimaye OK na travers la formation en tout cas il a quisi biso au bomba mbongo au lien mopier au épargner voilà monsieur de karambongo teka bo bandika ko zoazoa ka wana voilà mais crédation et puis ba formation ba différentes formations au esengeli to épargner pour na to tombola na mibota asima to tombola environnement biso pe to te ya baninga mosusu OK ni na ko lo bana crédation na nyonso asali pona bino to pesa merci OK vraiment merci na initiative wana malgré toi na ma bolembo pour formation ya moi mulai bolembo ekotaki si moi j'ai belé surtout bateau déjà c'est babanda entreprise to yika kimpiko malgré bongo ezaki te mais to bangai ka motema vraiment mais le quoi to comme na suka babia eloko nyonso o ekene malé melongo ezalaka oui donc Maman Esther Nzamba Pambolaye na bureau na ye makanisi na ye apesa ngombe na baniko mususu na baeba ya jibango en tant que partenaire baeba pe na kusunga biso. OK, merci beaucoup maman na ngai là on continue toujours donc toujours ko bakaka na musala na biso to moni pe ba maman na biso awa bonjour. Ouais, donc toujours ko bakana musala oyo de to moni bandeko ba connexion ba exposer biloko na bango. Bonjour la dame. Comment on ani maman? Maman Cathy to moni pe de exposer ba marchandise na yo. Toujours kana cadre ya gradation. Oui. En tout cas gradation oyo. Ndemaka wow. Vraiment. En tout cas la petite chose qui vous ba formation pendant 6 mois. Ils ont gratuit, ils ont payant. Et les lots, ils ont retenir. Ils ont cours pendant 6 mois. En tout cas, il y a motuya ezana no pour la crédation à lingi tokola. Voilà. Souci à crédation eza tokola totika la kana CT. Alors, oko m'appelle mon pa atana $100. Voilà. Atana $100 oko koma mon pa oye baka ko tenir moi kaya comptabilité ka malembe. Na sombaki combien, na dépensaki combien, tant on a été qui n'a gagné combien. Voilà. C'est tout ce que Crédasur a autant qui biso poto e banako là de telle façon que ba grande entreprise et banako biso en charge à l'avenir. Donc c'est ça un peu. OK, tout le monde peut biloko na kito ko filmer. Yo mo ko filmer ngo hein. Oui, biso mo ko moto filmer to lali ko tote. Ndenge naza misu pilipili. Vraiment. Tozana poulet fumé na biso. Oui. Eza biloko tolia ka mikolo nyonso mais avec une touche particulière, il y a maestro. Donc to bengi maestro food. Donc to fumé ye na ba produit na biso local ba poivre na biso ya awa ketchu. Webi ketchu non? Webi était eza poivre na biso indigène. Des secrets na biso awa. Donc poulet fumé dans les goûts de ça. Oui. Awa tozana cuisse. Bato basi balemba kolia cuisse mais oya maestro olemba ngote olemba ngote eza penza na cuisse na eza penza na touche na particulière. Voilà. Donc c'est ça toza na cuisse ba on dit kada si bosali bebuta olamba ngosuté toza na tina kolamba te bazolia kuna bato balolika matungulu pilipili tolie c'est elambami. OK. Elambami butu. OK. Awa peut-être komona na bien te na caméra eza ngolo. Eza ngolo na biso to fumer ye. Oui. Donc différents angolo, il y a fumé. Et ça différents. Vous avez découvert tout sous hein. Il y a fumé. Il y a fumé. T'as vu quand on monte bazora au on a pilipili. Voilà, yepé azabo directement au leki na mesa au lié soko lingi po salier mon sako sakani na ndengo lingi. Mais touche particulière. Donc beaucoup lamba yoko lié pe ka boy. Très bien. Exactement. Tu vois? C'est du wow le goût de ça. Donc awa tozana ba jambono. OK. Jambono ezao babengaka jarret. OK, jarret. Oui. Ozana makoso na so ya landi nde ye oyo. OK. Donc ye peut to fumer ye lisusu kitoko voilà. Avec ba épices na biso kaka tozina zigidao. Musika te. Toujours bio. Donc tozo luka chaîne de valeur écola. Voilà. Donc il y a ça tozana
cotis. Cotis viandé. Cotis, ça va penser moussouni viandé. Donc tu vois ça, produit au lieu comme mi-colonion, mais avec Maestro Food, tu peux si on touche moussous particulière. Nion sont en fumée des spécialités na biso. Vraiment. Voilà. Donc avec Redasure, en tout cas, tous les musiques. Vraiment. Tous les musiques. Oh Makoso. Waouh. Makoso biso taïba on a soupe car moi bouillon. Voilà. La reboueta. Il y a solo. Ça c'est la quinoiserie. Voilà. Donc la Makoso na biso pe yango oyo. Tozo sala ngo pe bouillon ya pilipili olobi wana mais fumé. Fumé. Voilà. Waouh. Siko awa ote karaté, ote ki la côté ni. Bon. Ceci peut-être mon pour ça a au lieu comme fumé. Il y a fumé exactement. Tozo livré. On livre partout. Numéro na biso ya contact yango o eza na WhatsApp, c'est là où nous passons les commandes. OK. To passa toza na page Facebook qui est en construction donc les gens. Vous allez moi primo ya ça va? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Net yeboy, azaneka na $12 à Pam. $12, ça va. Yepé $12, oh $8 à Pam. Vraiment. Waouh. Waouh. Eza penza eloko kolia penza na elenge oki penza que non eloko yo il faut na zongela ngo. Vraiment. En tout cas, c'est un peu ça, toza pe na charcuterie. Oui. Mais tozui ngonga komema ngo te. Charcuterie na biso tosala kango na soso. OK. OK. Tosala kango na soso. Donc na baza mukolo komeka. Nyoso selo là. Kitoko. Wow. Kitoko makasi. C'est comme livre à kaka, muta bengue au livraison à domicile. Livraison à domicile. Bon, ça dépend transport. Talaka kabiso toza na mbinza mutako banaza na kitambo to aza na kina matete donc il faut to landa eti place azali. Oui, tozo kende. Siko so neti mutaza libanda ya Kinshasa, ndetse na province Mosongolo pakala. Ana posa na mwa sandeni. Voilà. Vous appelez libanda ya Kinshasa? Non, non, Maestro azana no structure moko ya mukie. Yango tozoloba avec Redasure tozo kena kokola. Voilà. Bosenga na biso eza tokola. Kokola wana tokozala pe tozui extension moko awa extension awa mususu awa. Produit eza fumé po ebebe eza passe. Vraiment. Mais tozo kolisa mayele na conservation nango. OK. Tout en évitant les produits chimiques. Voilà. Tokoluka façon moko ya ko emballer yango oyo ko permettre mu pepe kotate les microbes pe kotate. Wana to tia emballage boye ako sala na 1 mois. 1 mois. Ako sala 1 mois voyager ke pe Lubumbashi ake Kolwezi. Lubumba ye on l'a na frigo na. Oko la lisa na frigo ata bisika ka ya bio. Libanda ka bon 1 mois. 1 mois. Bon, avec trop salé ou comment? Non, pas trop salé. Na selo et sengeli. Pour bateau pe bazobe la pe. C'est que les années pour. Et moi ça dans le roi mon nerf hein. Et c'est il y a une technologie on a lobby wana ya ko conserver wana et zo permettre te que mu pepe kota na kati. Pour monsieur bela ba mu pepe moni mulunge oyo. Nde mulunge ko bebisa ye. Nde mulunge ko bebisa ye mais ceux qui azo kota mulunge te aza vraiment ya ko kauka na kati ko beba te. D'accord. Ah, mais tu m'as abonné dans Google Managradasure. En tout cas, merci beaucoup. Merci na Redasure ya pesi biso confiance. Oui. Oh, tozaki bato pamba to bien na miso batou. Voilà, exactement. Merci mingi na ba opportunité oyo na vitrine oyo azopesa biso po to yeba na kolobela makambo nyonso tozosala. Vraiment, merci beaucoup maman ngai en tout cas. Beaucoup de félicitations na beaucoup de ba fleurs et belé vraiment merci beaucoup. Maintenant il y a déjà numéro en wana déjà. OK. Toujours enregistrer en gros. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Mamie Rose Moulamba. Mamie Rose Moulamba. Namoni pe osana kata musée na cadre ya Redasure. Namoni exposition na yo ya ba marchandises mais tozo comprendre te okuna nazo mona neti za pilipili et puis nazo bateau mekano ko éclaircir biso na balandino so baso landa biso partout dans le monde. Bon, biso tozali FEFCO ou ezali Forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises. OK. En tout cas, tu travailles en synergie. Tu as la kati ya transformation. La transformation, tu as agroalimentaire. Donc, tu as piment, tu as piment, oui. Piment purée. Tu as piment à poudre. Et as piment cayenne. Piment oui. Piment. Piment fait à base de piment cayenne et huile d'olive. C'est vraiment traitant. Wow. Donc, ils ont piqué avec modération.
Waouh, avec modération. Ce que tu utilises, on est tout mola. Non, côté na biloko, nga benga ngo piment en poche. Olambi nango. Non, olambi biloko, au tiers le colo assaisonné. Kitoko makasi na kolia, il faut essayer. Toza na tisane, toza na poudre ya tangawisi, toza na cacao, fève na poudre, toza na détergent, toza na javel, toza ba savon, toza biloko ebele donc bilamba. En tout cas, nde tozosala na kati ya FEFCO mpo tolingi basi nyonso balamuka. Biso tozopesa baformation na kati ya FEFCO, toza na présidente na biso mama Marie-Hélène Ngoyi nde aza koencadre biso na forum. Ngai luka ebomingi ezaka piment huile. Alors je sais pas, à part awa otekela so wapi. Toza na adresse na opesa yo carte na biso. Adresse ezali bureau na biso ezali. Bureau na biso ezali na maison d'entrepreneuriat. Soki okomi na maison d'entrepreneuriat otuni FEFCO. Bako guide yo bamema yo kuna bokuta biloko nyonso bokuta ngo kuna. Ndeti mutu musu aza mosika to musu alinga utiliser contact moko. Bon, contact ezali 089 53 14 952. OK. Bandela 089 53 14 952. Mamie Rose Moulamba. Il y a Willy Moucheni Kodamboka donc plus de 143 parce que nous avons RDC. Nous avons la transformation na FEFCO. Les piments huile on et au te kango combien? Tozo te kango $5. $5. Odo bandu tsaka muke ba malanga eto na beka kango piment en poche donc eza etretaka cancer. Okoki pe ko pakola ngozolia et puis pe okoki opakola ngo na nzoto soki oza na douleur ezo si ça fait douleur voilà tokomi na question na parce que toza pe na vix ba chinois to yebi ndenge soaka c'est la même chose avec ça donc eza ko soigner makasi soigner ke hémorroïde ezo soigner ba maladie mais les a très bien kuna toza na purée purée fait à base de piment muruga. Piment muruga est un piment na biso mbuma auto mesana ko sala mais bien traité. Donc ndenge eza wana ndenge eza purée. Eza sauce eza purée toza pe na sauce mesili mais ndenge eza wana siko ekoki sa ata inane na boîte na ko beba te. Mozo garder no libanda. Mais tant ka yo ofungola ngo c'est ainsi que okomi ochango na frigo. OK. Mais wana eza combien? Oh kuna toteka 15 000 francs. 15 000. Oh, on est $5. On a 15 000. En poussière, ça combien? Il y a poussière après 15 000 francs. Il y a poussière après 15 000. Waouh, en tout cas, biloko lié en bio, hein? Eza bio net ba piment na biso ezo utana Goma, ezo utana Bukavu. Voilà. Ezo uta musika ezo ya donc talaka yo talaka ka couleur eza coloré te o batie colorant eza piment. Est-ce que y a piment huile? Yango wana docteur ngo retrouver yango adresse à maman yango wana puis numéro ne yango wana donc mutu ne soza posa piment huile piment soki nene en pot donc maman na biso appelle sa adresse appelle son numéro et téléphone apimeli mutu te donc sans exception mutu nyonso yaka somba na yo benga er nyonso ozwa ba marchandise na yo. Merci beaucoup maman en tout cas et découverte à Lelo en tout cas c'est dit waouh. C'est Lola toujours. Merci beaucoup on est ensemble. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Comment on Maman Émérance. Maman Émérance et mais quand on qui conseille moi commentaire par rapport à ma marchandise maman expliquer pena ou expliquer la noter parce que moni n'attirer qui beaucoup plus attention on a pisi tout piment huile n'aime bominga yi bana bota mon na yebi piment huile te no ki on ka lelo je sais pas ce qui nada je manque même le mot mais quand ça moi mon qui commentaire sur na moni ba détergent aliawa et puis j'avais les aliawa n'habite j'avais on bosser on peut cabine moko ou soit bozo somba ne bozo tela milangi. Non, toujours sombaté. Oui, ils allaient Javel Donnel, ils allaient fait maison, bisoumo toujours ça là, toujours dans cadre encadrement il y a FEFCO. Mazo ko encadré biso ndenge nini moi ça ko se prendre en charge. Oui, donc yango wana maele toujours zoa, toujours mikako transformer, toujours mikako sala ba production na biso moko. En tout cas to somba relo kwa mutute. Tout ça la kande musala ya mayele o nzamba pesi biso. Voilà, nous avons 1 litre hein. Oui, ils allaient 1 litre, ils en a 4500. Détergent Donnel, ils allaient Javel, Donnel Clair, ils ont vraiment
produit moko ya malamu pour na nettoyage ya bilamba na yo ya pembe ya ndaku ya douche donc les opesa penza éclat vraiment donc et ça quand même adresse de son motavinga soit détergent ou soit javel oui. toujours le même numéro maman na sa PC et puis même adresse oui vraiment donc batinyo so bolingi javel donner liangolo et puis nanu ko te funga mte nazo ka déjà solo nango donc détergent aussi donc motinyo so lingi détergent piment ou huile ou en poudre donc nyosto ya wana donc au ligne au numéro maman PC qui déjà ngwana et puis PC adresse bisika bo retrouver à part ça babilama je peux yango donc maman exposé babilo connaît nyonso musana donc comme exemple ya makasi na kata RDC en tout cas bokeni vraiment talaka kalete lamba na papa jo lamba na soki penda oh ya ba grande dame vraiment wana pe botongi bino moko botongi biso moko en tout cas entreprise à Makassi vraiment dans Fefco c'est Lola toujours Domingo Loba j'attendais qu'à te le baquer monsieur Moni hein mato il paye yoki Domingo Loba et ça n'a goûté merci beaucoup en tout cas on est ensemble ok merci beaucoup en tout cas tu chitais la mission déjà comme na souka le prenez ça qui sombele souka bisanga awa na kata musée national donc et ça qui terrible je crois que ngana bino te découvrir eloko moko sima na mususu elongo même nga mona za étonné et ça na batebele ba yoka ka musée maintenant ba kota musée te donc voilà occasion yango ya ko découvrir ba biloko ezaka na kati ya musée na biso national o ezana kati ya RDC précisément na commune ya Lingwala na district ya Lukunga na boulevard triomphal. Voilà donc comme la mission à souka et comme on a souka vous qui présenté par votre humble présentatrice na combo ya Prudence Ngimbi la petite aux à la taille acceptable autre m'a dit original et muto asali ke original maman qui toko ba jolité pe qui toko pe lengi c'est je suis mumu moi mutia bangenge na dans les jeunes pato muto asali ke na maman ba hein nous m'aura beau comprendre donc voilà et puis na pesi ba mote et puis na remercier beaucoup plus mon cordon, mon coordinateur préféré. Il y a donc M. Jean Foumou, il y a un musique, un grand merci. À Tiki qui original, le maintenant dans Zanotina Souka. Dans la salle, la petite équipe technique dans la biso podcast au Bana Londres, au Bana Kinshasa, Bambote Mingi, Bambote Mingi. Et la petite merci beaucoup à boss Nara, au Motikilanga, les Bakumalamu, Yako travailler les sous awa na kati ya musée. En tout cas na osanga te ko souhaiter ba sincère condoléances na famille ya caméraman na biso artiste Koko Safu kwa bumisaki neveu na ye. En tout cas et ça li passe makasi neveu na ye na âge à 18 ans non âge à 20 ans donc à déjà grande action. Voilà donc atika ki biso déjà quelques jours passés et toujours c'est la carte programme artiste Koko Safu en tout cas ba courage et belé ainsi va la vie et paix à l'âme de notre très cher neveu. En tout cas, Ngambe Ayamba Moli Monae Nakimia. Merci beaucoup de tout le monde. Nédice Zalikoya. Bye bye. YouTube, TikTok, Give the Caesar what belong to Caesar. You be solo kumu to pesa na nkolo. Nkolo bimisanga na mulili opesa lilobo ipelisa mwinda.